Bon, bana, ba mama, ba papa, ba koko ya TikTok. Karine Mokonzi pona koloba na ye ko atake na kati ya TikTok. Bovanda, bo calculer très bien. Yo Karine Mokonzi yaka na zoba Karine akota kikumbi na ndako kuna mavio ya Karine success sila nzoto oye ko simba bakisi lelo success za to komika mitelengano boye kikumbi yo mwana poto zaka kikumbi na ndako ezalaka te leka mupepe ya ko bima gwatre lokola Chantal Bola. Yo success sila yo komika ozokota makambo etalio te le ya fiona ba senta matina live na yo pano tika kia lobate Karine Mokonzi babaye mbeto consommer ezate me bazeme bakisama ozona kiti boyebite bakoma ko benga ku mama pasa alandisa bana azora bazema shuli kwa resho Karine abana bazanga mbeto consommer azoba bazemi likola resho resho a 4 plans. Karine Mokonzi, oui. Tobenga ki mama YouTube. Masa mama YouTube te. Azakaka mama YouTube te. Aza mama réseaux sociaux. Tout d'abord, bino tubwana TikTok. Boyebi Karine Mokonzi. Boyebi mama YouTube. Majorité, bozaba chinois. Naba téléspectateurs. Bolinga Karine Mokonzi. Alors, faut kokeba. Awa Karine Mokonzi a tchelo kolo na TikTok. Bokeba. Bobatela minoko na bino. Yo Karine Mokonzi yaka na zoba Karine akota kikumbi na ndako kuna mavio ya Karine success sila nzoto oye ko simba bakisi lelo success za to komika mitelengano boye kikumbi yo mwana poto zaka kikumbi na ndako ezalaka te leka mupepe ya ko bima gwatre lokola Chantal Bola. Yo success sila yo komika ozokota makambo etalio te le ya fiona ba senta matina live na yo pano tika kia lobate Karine Mokonzi babaye mbeto consommer ezate me bazeme bakisama ozona kiti boyebite bakoma ko benga ku mama pasa alandisa bana azora bazema shuli kwa resho Karine abana bazanga mbeto consommer azoba bazemi likola resho resho a 4 plans. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote panamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Alors, ya liboso Karine Mokonzi azaki na TikTok te. Siko Karine Mokonzi aza na TikTok. Po bino kaka na la Chine na ba téléspectateurs bosengi ye. Pe Karine Mokonzi na TikTok akoti na motu te. Yabe azalaka kuna bandakala. Yabe azali force alliée ya Karine Mokonzi te. Azape muta nzonzi na Karine Mokonzi te. Bazalaki ba connaissance
lelo bakoma ba camarade. Un point, un trait. Soko kotake yabe, yana yabe. Soko komisa yabe, komisa yabe. Alors, soko lingi, otake Karine Mokonzi, oyebana. En tout cas, okoyebana, soke sengeli, la Chine Karine Mokonzi, bakipe na yo, to Karine Mokonzi yemoko, akipe na yo. Okoyebana, ekokute rien. Ozala pe mutali bosote, o Karine Mokonzi, akomisi, bayebi pe mokili. Alors, okoyebana. So po yebana kina yo, omoni koyebani bien te, tikana meka, kota mama réseaux sociaux, en tout cas, koyebana o yebani, okoyebana lisusu makasi, makasi, okoloba nakanisa kina suka ki kotumbula, Maria Tumba. Siko na yebani makasi. Me batela, nakotanga kombo te. Nakoloba pe likambo yango te. Soki nasali video oyo, po na yebaki la baronne soko akoti, bato bakotake bayali, bato bakobaluka kazaka bayali. Mervyn attaqué Karine Mokonzi. Attaqué te po na yabe kaka. Non. Po na yabe kotote. Attaqué tout simplement po amoni Karine Mokonzi na kata YouTube. Et na kata TikTok. Ndenge pe zaboy. Batu baze belé. Tango bamoni Karine Mokonzi na TikTok, liboso bayebaki azana ete. Po ye moka lobaka yazana YouTube. Me ba oyo ba sentir Karine Mokonzi akoti na TikTok. Alors, parmi ba o ba ape na TikTok, po boza penze belé. Miso bazo s'inquiéter, bazo banga. Po na bango te, moso azobanga po na leader na ye. Même na ba poutiniste ya Maria Tumba, balinga Karine Mokonzi. Me bango pe bali ya kobanga, wani ya logique. Po Karine Mokonzi na TikTok. Me loko bozo bosa na Karine ali, mama réseaux sociaux. Soko akoti na TikTok, akoti na Twitter, akoti na Instagram, akoti na sous-marin virtuel, nyonso wana égal réseaux sociaux. Karine Mokonzi azali mama YouTube. Azali mama réseaux sociaux. Mama ya biloko wana tout. Leader eza Maria Tumba. Maria Tumba ayebi waza Karine. Aosa pe concurrence na Karine te. Alors, oyo azo banga. Bangango yomoko. Oyo azo sepela. Sepela elongo na biso. Pona ndimi te, lokolo za mutu a TikTok, bakolo babo tika ye, a mwana muke, toto landa ye, a mwana muke te, non. Oye koyela yo, okoyeba te. Même nga papa robo, na yebe loko te. Mais loko na yebi ezali, Karine Mokonzi, mama réseaux sociaux. Na ba site one efungwami te, ba application ona ne salami te, aza deja mama nango. Tange kofungama bino bokokende kuna, boko bandango, boyebi deja la baronne, boyebi aza icône
il y a réseaux sociaux, maman réseaux sociaux. Alors, tango zoloba, malamu ya la baronne, ozoloba kaka, o yazali, pe azo mérité. Tango lingo take, oningo meka. En tout cas, komichano minene te, Frumi aswaka pe président, Nzinzi asumbaka pe na biera président, mazakaka Nzinzi. Frumi azakaka Fourmi. Fourmiga. Alors Karine Mokonzi, Ndenga Zawana, Fokokeba. Bomi batela. Ba ona tie awawa. Bazolo bana la baronne. Bazaba chinoise révoltée. Tilelo bazaba chinoise révoltée. Obasali ezali manque ya respect. Obasali ezali ti Frumi azo matana likolo ya Karine aninga soa. Atabino bomoni ta sui ba suite. Frumi azo tambula. So batie mu pepe pu akwei a continuer ko vivre. Bongo so batomboli mbata likole kiti pa résultat boyebi. Baza lokola banzinzi bazo tourner na bière na lokoto bafungoli te. Aïe aïe aïe. Okadisa bien. Bazo tourner na manga. Basukoli mena babandoli ate. Nanu pe bakitiri kola manga ngote. Siko pompe zawana pona kosukula susu maboko. D'après bino, nzinjango pozo monae. Nzarararare. Nzarararare. Tala. Boke de koyemba. Mikolo badinga bazo yemba. Je. Hey! Je. Boke de koyemba je. Na ebi bokoloba euti na Jova te. Ngana ebi kaka mwana mwasa yembaka banzembo kitoko na onera nkolo Nzambe oyasambelaka na ebi te. Jojo padangezaka jo na jo. Ou bien Jojo esili esuki wana. Me bino bokende yembe kosala bien nga peso sala nga bien. Nzinzi na Fourmi. Formiga, pluriel, formigage, posage, con caray. Yo Karine Mokonzi yaka na zoba Karine akota kikumbi na ndako kuna mavio ya Karine succès sila nzoto oye ko simba bakisi lelo succès za to komi kaka mitelengano boye kikumbi yo mwana poto zaka kikumbi na ndako ezalaka te leka mupepe ya ko bima guatre lokola Chantal Bola. Yo succès sila yo komikra ozokota makambo etalio te le ya fiona ba senta matina live na yo pano tika kia lobate Karine Mokonzi babali mbeto a consommer ezate mais bazeme bakisama ozona titi boyebite bakoma ko benga ku mama pasa alandisa bana azora bazema shoni kwa resho yo sa quatre plaques fingo la tika Karine Yambala bazanga mbeto a consommer azo bambazemi likolo ya resho à 4 places. Soki qui peut l'écrire au vous naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songi naza illettré na bota bana bakizengi soki qui peut l'écrire au vous naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songi naza illettré na bota bana bakizengi
soki équipe eleki na komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletri nabota bana bakizengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.